Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Edingwe moto na ngenga bimisi mambo ya somo pasi pe mawakati na mitema bandeko nazotela bino son ya video bino moko boyoka makambo alobi abimisi ba secret ya somo na kati bolanda video tina suka. Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel, vous ne serez pas déçus. Vous informer, c'est mon souci majeur. Partagez, likez et commentez la vidéo. Appelez-moi Bibiche Mbombo, anti-Bibiche, maman Bibiche, tantine Bibiche. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, partager massivement la vidéo, aimer et commenter mes amours. Et puis, c'est qui fait aujourd'hui. Mes condoléances à tous ceux-là qui sont éprouvés. Courage à ceux qui ont de problèmes, bonne guérison à tous les malades, partout où vous êtes, vous me suivez. N'hésitez pas de vous abonner, pardon. N'hésitez pas de vous abonner, partager, liker et commenter. Alors, sans plus tarder, mes amours, le lot ou mais parce que vidéo est un peu moulai, to landa no mambu, moto na ngenge alobi a na kase vidéo o. Bo landa no tina suka. To landinga na bino et puis to zonga pour commenter. Bo fongola makutu, bo fongola matoi, bo fongola machi. Bo fongola na soyel ba benga ngonini matoi. Tio, ouais. Vous comprendrez. Donc, merci beaucoup en tout cas, je vous aime, je vous adore. Tout la nanon vidéo, on a bien notre guide et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Yedi, poto kabona soto uta la caméra. Nanzela, ya nzambe, nanzela ya catch, Olandaki, nzela ya bakisi, nzela nino Olanda siko. Pourquoi la vie boye? Nzela na kisi ya loboli ya. Cache le goba dès qu'il faut ça la kisi. Mutatina kana ça la kisi. Elle est de faire président Mobutu. Hein? Mobutu mutatinda ki osimba kisi pona kati na yo moko. Simba kisi. Nande Recours à l'authenticité. Yenge lo bani. Toi là ça le coco la biso. Oh, Tu n'as que 4. oh, Et Bingo, Franco, Papa Wemba. Papa Wemba. Naye Mobutu. oh. Donc Edingwe, Franco, Papa Wemba, na Mobutu. Bino 4 bosalni. Sur 4 boto, il va que sécuré à Bokao. Secret en Boko Congo. Na menga ba kisi sikoyo. Mais tu l'as que danger. Oh. OK. Chance pour y quoi qu'il y a pour y quoi de la coupe de ça. OK. Et quoi qu'on mère y bien. Oui. On faisait à Liba. So malgré bosimba ki mboka oyo, mais au moni que lelo zo se retrouver na l'autre côté. Ouais, bitan on est là qui Succès kaka. Na lokumu. succès au Donc zo raisonner te lobby na ngofuna gale. et pas qui va naître. Lelo soki koko na moko to mwana lobya la nzela oyo. Otindika ya salango. Alors, il y a ça la catch. Mais à ça la cité. OK. Donc à ça la qui cité. Donc si on a retenir bien, il y a Edi les lots web sanga ke banganga bako sarabiso nzela kisi. Banganga wazo ko sabiso ba ngite to yeba nzela ya nzambe. Ah, OK. Pour les sérieux, il faut se la blender. Hein. OK. Donc au Kanganzoto. Et le maki président que pour diriger un pays comme le Zaïre, il faut signer un pacte avec Satan. Wana na mtalubani. Président Mobutu. Ah, président Mobutu. OK. Pour diriger un pays comme Zaïre, il faut signer un pacte avec Satan.
Ah, yango yo siko landaki maloba okende ko signer. Eh bien, tu l'as consigné, tu l'as dit, quoi que cérémonie. Oh, vous avez kisi. Comme bango alingana bango quoi que alingana kisi te. Yo ndimi ozwi. Ngana ndimi Ozwi. nazwi. Ozwi kisi. Mais ye di kalata to mona ki yo kena na ba église ba obondela pona yo makambo ba kisi ozo yo kakate. Te mona na la kisi parce que mon Dieu ça que l'église a gagné ko kusa nzambe te. Ah, do ilingelo ba mutu nyos to mona na kati ya église ezakata za chrétien. Juste moi dans la carte église parce que la carte église on a ça tu n'as pas voir un scro ba kisi venez à la ngote mon escroc ils a passé pour scroquer ba te bele ya idi oui ya idi lelo so to lobi ba congolais ba porter plainte makamanda sala obisi mutu micho po mais lobi to moni mutu on a coin à côté hôpital te azu traitement te mingi ba kofi ba toana ba kofi mingi l'État est l'Ukisa yo aye mingi ba kofi oui hein kada biloko edingwa sala ga et bomi bango so mo na ba sala cache ko likate en bon pour suka na fa pisa pacte et yo fait ça pacte na ko ba ngai je ko yo musa tume na famille en bon mais au bon mapé quand même. J'ai dit à Amélie, ma question est dérangée. On passe. On passe. Et ça lui passe. Hein. On regrettait qu'un bateau n'y soit na boma. Fallait pas. Na gagné nini. Na boma na scroll. Oyo le bien avec le scroll. Na yebi. Ah ok. Et ça passage bisonio soto oleka. Liwa et le bela ko nini yebi. Ah. Les gens vont passer mon Dieu, ça va m'arriver. Yo po banga ngo makasi. OK. Mais yo boma batu na ring. Ke akufi omelie makila micho po ebimi. Siko yo so banga liwande. O Jésus a banga liwa. Taba o kanga mi o to ko Jésus Nazareth. Ale bia na wate. Oh, awanga na ki. Awanga na ki. Sukana ngo ya kondi maki Jésus luka bana kala bofane na ye. Oyo kiteke ya lingai. OK. En tout cas, des mots là et dit quoi. Bon, ouais. Vous avez dit ouais, vous avez dit ouais, vous avez dit ouais, vous avez. Ce qui n'est pas ça, ma vie. Faut dire que pas pasteur. Oh, point, il va pasteur, va saluer. Bon, tu as encore dit, t'es gagné, que tu me coûtes qu'à Christ, pour ce qui est ah, deux autres bimalo quoi, diable, bah on se voit bien à côté de Zambé, bon ça la gêne à bino, bon lia va te bambou. Oui, la pression qui s'y crée l'église, ça la moustache. Oh! Au petit pasteur qui s'est dans l'église. Il y a dit, pasteur, bah, on là, on s'est fait la terre. Eh! On s'est fait la terre pourquoi? Oh! Il est comme les kaki. Oh, oh, oh. Ce qu'on t'a dit bien. Il dit, moi, je suis un mouchoir. Ma pasteur va dans un mouchoir. Ok. Je suis un mouchoir. Ah! Nós vamos filha musoso. Pasteur, as obras da tua vide. Olha biloko ya edi. Ah, vou calma moi. Vou calma moi. Si le ezana ba église. Ah. Oh, Ba pasteur ya Nzambe bazali. Biloko nani? Ba pasteur pe ya Nzambe biloko nani yo yebi. Oh ya Nzambe pena oyo moko bangaka. Olobaka oyo moto na Nzambe. Ngana miracle ngana moni. Nazobanga makasi. Pasteur. Mon moto ya Nzambe na gai. Papa Simoki Mambo. Ça me sonne na déranger qui hospitalisé. La belle qui cœur motema. Ah, motema déranger qui. Motema déranger kama makasi. OK. Sur la salle ini ba opéra qui to. Opéra qui te kaka docteur wana azamakasi. Omela bakisi. Bakisi na balmona yeko. Oyo bien. Gente. Mutna mutala ne yoko na ye. Kachi akisi era ke dingwe.
kati ya polele boye elaki bino polanda ebingwe pe epi babebisi bana ebele abebisi bato ebele donc bomisi bana ebele obebisi mpe bana ebele mosolo bobénéficie de l'autre côté me ndako kuna esika na elaki ndako mbula ebetaki biloko to etoi na mayo ah ok oyo omoni biloko oyo ya sika ok asombi esika ok ok ekapote ekozonga kaka ekozonga kaka moke moke sikoyo ye edi obénéficie nini na kati so ofandi yo moko ozoloba mpena lelo bakoko na nga to bana na nga mwasi na nga lelo ata nazala to nazala te babien yango oyo to eloko boye baobénéficie nango babénéficie on peut dire eloko te eloko te ah ye edi nakotisi mbongo ebele na gouvernement oh nga na participe kosomba batene ya militaire oh na bambongo nga azobona makomba pourcentage mosusu ezokende gouvernement basomba batene ya militaire abénéficie eloko moko te papa tikaka baleka mwana po ezanga ipasi poso ya kolela oh bon ye edi ntango ozoloba obénéficie eloko te na oyo obanda kozwa obanda kobomba te obanda kosomba te baninga na yo deja na baage oyo ya moke abanda kozwa asombi mabele asombi koto oyo atie boye parce que lelo ntango obeli gouvernement oke boye gouvernement et puis lelo ozoyebisa biso obénéficie eloko te la vérité la bénéfice à libre toza na instant surprise c'est lui qui croit à Simon Kimbangu sera sauvé dit amen amen comment t'as le mot merci merci beaucoup merci ngi bandivision surtout ya télévision amisi bolanda Simon Kimbangu kiangani parce que ya edi abikela nde kuna soki ezalaki kuna te peut-être lelo ozala soutien namoni miracle ya ndenge na ndenge mais encore uti obela 3 ans donc moni pene ya ndenge na ndenge na ngai aza fort ok soki priere ya mwasi na ngai te nga naza Merci beaucoup, merci mes amours, les abonnés de Bibiche Momo officiel. J'espère que Bino Moroboyoki, Makambo, Makambo yo, Edingo Alobi. Sangwe panzana ki partout qui a koufaki. Tomoni, encore réseaux sociaux na biso bomo. Tomoni tambola ki partout. Akufaki, mais ce qui est vrai, Akufaki n'a été Tomoni ye azoloba. Bezingo bazaba tomo basala kombo na mboka na biso. Non qui passe place à lobi que non mboka o esaleli eloko te po ye a contribuer à peine à kosombela ba soda uniforme. Na éviter asaleli mboka. Po batni baloba o te asali a contribuer na mboka na biso asali trop na mboka na biso asaleli a contribuer na ni na catch. Na éviter na ko apprendre batu kobeta catch ya kisi parce que biso to ebeli edingo catcher ya kisi oya bimisa batu michopo na ring asala ba catch ya kisi wana biso to yebi bongo. Alors lelo o edingwe bomwende nga komi papa edingwe to yebike nebike azana mwana ne moko pe ya catcher hein, si je me trompe pas azana mwana ne moko ya catcher oui ana mwana ya catcher. Alors asali vidéo pona koloba na sur bolandi na meka mpe ko récapituler ka mwa moke koto nga na sepeli nango alobi basala trop na mboka oyo bangonde basimba kisi ya mboka oyo atangi komwa Mobutu papa Wemba Luambo Franco si je me trompe pas Franco bangonde na Mobutu oui bangonde basimba
kisi ya mboka. Hey, kisi eza réalité, hein? Kisi eza réalité. Oui, kisi eza bien pour na bato bazwaka ngo, mais esukaka mabe. Yango balobi ya nzambe lipambula ya nzambe yaka na escalier. Oya mokili yaka na ascenseur. Alors lelo on dit mate edingwe ayesi biso ane loko te. To ebite azoloba kaka po eza média po bayokele ma basunga e to réellement azana eloko te. Po bakacho bedingo basali bakache, hein? Basali bakombo, hein? Biso toza bana mike tozoyoka masolo ya bedingwe moto na ngenge ya edi. Yango na vie kozalaka pressé te ko enviera mutu te. Na vie pas parce que oyebi façon ni mutu azwi te. Po lelo komona mutu otambola na mutuka, mutu atambola na mutuka eza mutuka, mais mutuka ya cher ya bien ou envier, mutu na vie ya bien, a voyager azo matazo kita, ana ba moyen na ye ozo envier mais oyebi te. Edingwe, na tele vidéo na bi non, il faut na memela ba abonné na nga vidéo o. To solo lango together na bango ka neto misala ko ça parce que mambo alobi na vidéo alobi belé mais alobi ba point moko très important dans la vie. Alobi bango ne basimba kiso avouer que kisi ezalaka. Donc ba papa wemba ne bazala wana batu nyonso oya cité wana bi bazala na kisi. Mais na to mona te ke no muta andima kisi. Ata ba musicien totika ko mona te musicien mo andima ke non ngana na kisi non mutu mo andima te. Mais lelo quand même, ayebisi biso ke non, bango ne basimba mboko. Mobutu a simba mboko pendant 32 ans. A simba mboko na biso Congo pendant 32 ans de pouvoir. Et ça hésité, hein. C'est pas facile. Ko simba mboko pendant 32 ans. Mais eloko moko te na mokili ezalaka éternel. Eloko moko te ezanga suka. Everything na mokili o eyane bandeli nango ezape na suka nango. Oui. Eloko moko te eza éternel. Yo omonaka mutu osepeli na mutu ata bato nyonso tomona na ba poste na ba pouvoir baza na bango éternel te baoleka. Yango zala chempwe zala calme oya yo ozwango. Lelo est-ce que tokondima ke Mobutu akokoya kokufa na ba façon wana? Tokokaki kondima ke akufi na Maroc kuna isolé babotola biloko nyonso na pouvoir oyo azaki nango na bomengo oyo azaki nango bakanga ba bien na bango nyonso tomona mama Bobi akangama kuna na Maroc mais bazalaka na mbongo. Mobutu lelo baza wapi? Papa Wemba akanga musique na biso ya Congo lelo yo baza wapi? Si c'est vrai makambo oyo bazoloba parce que ngai nazo non c'est basé quand na makambo oyo ngana bino to landi na vidéo parce que edingwe nde mutu alobi ce n'est pas moi. Edingwe mutu na ngenge ye na lobi ke no bango ne na yebite soka zolo bango na kwiti mais je ne pense pas azoloba makambo eza ya solo. Mais tala lelo abi ane loko te. Papa Wemba pe toyebi akufa o toyoka na ba réseaux sociaux ke atike loko bon atika bomengo donc atika bomengo malonga te parce que ngana na osala émission na osala ngo po mutu nyonso atala bana ne bako tala famille bako tala po toyebi mamongo fonctionner bongo soki bomoni ke ba chaîne de na bino na miniature to papa to mutu moko oko to tala makamuni balobi batalaka toyoka ke atika bomengo ya malonga te na ebite soki famille boza awa botika na ba commentaire à part lupango toyebi ezala na ni na kitambo ou quelque chose comme ça. Sorry, bo excusez nga naza un peu na flou, hein. Donc awa malili to na Springs awa moi mo pepe mais moi malili ba mbula donc ezo sala moi ba flou na zo moi ba rumen ba flou ou so to benga ngo ba flou. Bo excusez nga so na kosoli bo zo ngo problème te parce que vous informer c'est mon souci majeur donc nazo obligé faut na sala vidéo lelo na sala fond na sala vidéo pour na ko informer bino na yebi ke bofanda na banda ko bozo la plasma bébé chumbo cheni toko tatoyoka. Merci pour la confiance oyo
bozo pesa nga batata ba mama banduku bampangi bena kwetu maisha mumeno banduku wangu. Alors bandeko, Papa Wemba tobi asala succès hein, akanga. Moi je fais 2 émissions avec Papa Wemba nga wana to na Congo. Je fais des bonnes émissions avec Papa Wemba grâce à Senado Papa Malongi, grâce à Priska Bilonda, ma copine d'enfance. Tout ça la émission na émission liboso tout ça là on a à télé de la Gombe et ça ça na RTNC wana ba benga ngoni al de la Gombe toi al de la Gombe toi télé de la Gombe quelque chose comme ça et ça na bato ba yebi na RTNC ça na piscine moko ezala ba benga ngoni na bosa ni kombo na tout ça la kango wana ba série wana bandi musala osika koloba bandeko ça hésité hein au moins de ça l'émission boy Nazara na caméra ou basé belete et ça différent. Ok, au salle émission na star mo mona na TV bando botama otika ko mona star wana te premier fois moni bo sa nesko émission o bandi musala sika nanu. Ozala new cam na musala wana na salle émission. Bandeko na kokate na ko sabino te na kokate. Tout le monde sujet mais non beta bino mo liso parce que moi j'aime bien air dans beta moi on a pris bino mo exemple na beta bino ma solo parce que nous sommes la famille na sala ka neti to solo là la logique wana be mission tu vois ngate na beta bino liso bande première fois na cette émission na Papa Wemba c'était en 2009 ou 10 entre 10 c'est quoi 2010 excusez-moi pour comprendre excusez-moi s'il vous plaît. La Mélie qui s'y met. Première fois, on a cette émission. Mes amours. Na Papa Wemba. Na non, ça n'a déjà une émission. Ça passe une année et demie na musala wana. Si qu'on a vu, na Priska. C'est Nado. C'est Nado qui vit à Priska. Ce qu'on a camarade à Priska. Ce qu'on te commence quoi. Voilà ma série wana. Tozanano. Ba jeune nano quoi. Et bon, ça a kala 2009. Bandeko nanga. Tokenda na ozonga na sujet na pesa ka exemple tokenda na al de la Gombe wana na RTNC wana piscine moko ezalaka wana tokenda wana Papa Wemba ye na Senado papa ngo très cool malgré que succès na ye mais déplacé pas na ye ati na RTNC na kati ya nini wana na botika wana bakoma atene de la Gombe to al de la Gombe entre tous les deux. Tofandi wana na ba Priska na binzame na mon Papa Wemba ala takitala kilo cha mukusawa na polo wana basira na babenge petit aussi siko ngai première fois na mona Papa Wemba ya na komi kolenga na ko sabino te na kokate wana basiri wana premier saison régné même si Priska na bi Priska au moninga pona sa l'émission na sa l'émission bien wana basira na omena masanga pona tika please. Na meli moi prémisse moko ya na kokate na meli moi ya maloba ko masanga e kimisa bato ya mo France na mela masanga ma normal ko ya ko langwa te me na mela ka mo muke tie bongo na tout bana kini bo ba na oloba bandeko wana kala na mela su masanga te s'il vous plaît OK ba to tie caméra to bani sko émission na banda sko annonce na kotisa esprit yo saka na ko sa star Papa Wemba ba série wana yo nani. Maman na banda ko se mission na kotisi esprit to sali mission na Papa Wemba papa na wiki na tourner question concernant émission a yembela maman nanga so nini wana na yembele na tourner question na après a bisinga lobi a chesko wapi comment maman no nani ngai maman ngalula a chesko comment maman nanga na nzembo wana o yembela o yemba po na maman a yembi maman biso nzembo na oka bien moko parti wana na comment yo kango chaque jour. Et monsieur Siliwana, même sur deuxième fois, que non, ça n'est pas na ndako. Deuxième fois. Tout ça, quand ba Priska, ba Paola, na ça au moins 2 fois, monsieur très gentil, papa. Alors, peut ça va $50. Habité, ngana star, non, plus ça non bon. Mais ceux qui a payé bon, ça va $50. On va série wana. Donc, c'est ça. Na zoa pe moi tant ko sola na yé parce que entourage on a zaki nango bazaki bato moko
balinga mambo ya musique talaka na muso na ndosa peu basira na ndosa chronique musicale mingi na ndo yamba trop ba musicien. Donc c'est ça. Alors na nyonso o papa wemba zaka na ona ba succès zaka nango lelo ba bisa biso que non atika eloko ya malonga te à part kolata. Ba mbongo atika biloko atika to ebite que non famille bako loba te bako dévoiler on te mais o to kana ba réseaux sociaux za bongo. Alors qui ça on l'appelle comment Edingo ABC biso bango ne basimba Congo bakenda kozwa kisi basigna pacte na satabi mobutu aloba pour diriger mboka au signer pacte na Satan. Est-ce que réellement ça bongo? Oui. Et ça hésité ko diriger mboka. Onga président, onga nazo diriger et ça soko ana nzambe to ana kisi ça des choix. Parce que ko diriger bato belé boy. O tozo mona bato to mona na ba poste wana, o ministre, o député, o nini. Po ba koma na ba place wana, yo mutozo envio koma na place wana, il faut ozala olenda. Soki olenda na prière te, yeba ke faut en protection mon quelque part. Po ba tentation ko ya par-ci par là. Yango er moko enviara te. Au cause de Mathieu, si tu n'as pas la protection, au la nini, au ngasima. Yango mona batu musu na pouvoir wana asala combien des années azaka na poste wana. Biso to mona azaka umen na poste wana po nazo sala musala bien non. Eza po ayebi place à telemi. Azo assurer place à telemi. Ana ba protection par-ci par là. Mais au-delà de tout, soko zumbo wana ndenga mabe na ndenga mafia na ndenge ya kobotola ka batu biloko na ndenge ya kosala non na ndenge moko ya mabe yeba ke suka nango o suka mabe Edingo alobi abi apesa ba pasteur ebele ba kisi ngana bino tomoni apesa ba pasteur ebele ba kisi abi ba série ba pasteur o ba bandai ko chap banini banobamba bato ba mouchoir wana to banani banobamba ba pasteur ba mouchoir bino mobotika na ba commentaire abi ye apesa ba pasteur ebele ba kisi ba pasteur on banani. Alors lelo soko moni makambo te pasteur azo sala miracle o pasteur azo sala papa maman kozara no kuto précéder. Parce que ba miracle mususu o biso to mona on voit de miracle patati patata yeba ke ba miracle wana e wuti nango pa nzambe te. Eza ba to musu ba prophétie musu ba pesaka. Il donne de prophéties exactes. Mais faut ba prophétie wana e wuti nango pa nzambe te. E wuti e pa nzambe te, wuti e pa ya bato mokili. Ba prophétie ya kisi. Ba to musu ba prophète musu ba za en esprit de Python. Python wana mona nga nyonso akomona na bilambo lati na kati. Na underway oyo che na kati na couleur nango akomona mais ce que moni bolba directement non c'est Nzambe, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui dit ça. Or eza yango te yango de-là de tout cause en vie apprécié te makambo Edingo alobi il faut et apprendre biso et enseigner biso malgré nyonso sala ba catch abimisa batu michopo aboma batu na bari ndenga zana ebiki aboma batu pour les succès pendant qu'on maintenir combo qu'on maintenir succès merci au maintenir combo au maintenir succès mais ce que succès ngo et produire yo nini to ebe zana batu bele ba ça succès na mboka na biso Congo mais lelo a se retrouver nelo au monde yo moni question journaliste à Tony est-ce que se retrouva peut tu t'es retrouvé na oyo sala on se retrouva. Je ne pense pas qu'il y a se retrouver dans Oya Sala. Alors ça fait mal, non qui passe. Nathalie Boyena lobi, omoni mbongo ya mabe, ya masumu, orofu tango, on se retrouver de l'autre côté. Si c'est vrai, moi zolo bakeno ane l'autre côté, a gagné na mboko côté mboko basundo lae. Papa dit, mboko makamwe beleza ya osala mboko na biso Congo. Il faut pas s'occuper de mambo beleza ya kosala na Congo. Baba na ko s'occuper susu e di asala na mboka na biso, asala mambo belé e bakonza mboka bakonza mboka basunga e. Albi apesa pe pa na mukonza mboka moko apesa ka ekisi. Na boyo nanga kotanga kombo na otanga kombo te botika na ba commentaire. Wana mukonza mboka nini? Ce qui est vrai, Edingo apesa bato belé bakisia. Bato belé bazwa bakisia ya succès ya nini e pa Edingo.
mais ce que tala moto apesa kisi bato bakisi lelo ce que moi akomolela kaza na lokote yango pour comprendre dans la vie nzambe nde liboso omoni bomengo nzambe ewumelaka okozwa nango ato kiti okokita 100% te loboza na ba réclamation ya ba famille lelo edingo akomolela keno ane lokote mais apesa bato bakisa mbongo bakisa ba succès bakisa ba protection ekenda wapi bakombo bedingo basala oyo biso tozala bana miketo bando oyoka babiloko wana bakombo wana basuccès sala baza bato mo efali batonga ta baekole ya sport batonga ta bacentre de formation ya basport wana baforme bacachère professionnel na domaine on peut dire mpo aza na domaine ya sport osala ta bacentre de formation baekole osala ta banini oza concerné mosala na yo mais lelo oyo eloko te na nkombo edingwe yango biso bacongolais osali succès mais ose retrouve na eloko te osali succès mais succès noke kaka boye dans le vide bato bayeba kaka ata na badomaine na théâtre omona motu moko asala succès makasi mais na nkombo eloko moko te ase retrouve be akufi bakomi osancele mbongo mpo na nini oui mampe ezodeveloppe tokojuge bango te parce que bato baosala basuccès leo na internet nakala ezalaka bongo te nakala ezalaka keno osali succès il faut batindelo mbongo western union il faut ozodépendre na bato mabanga mais aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui ekoma yo moko solingo mikomisa star makasi no kaka tiaka no kaka video soko otie video osali mosala no bien okokoma star mpe ose retrouve na mbongo mais lobi ezalaki bongo te alors j'espère que bolandi vidéo tina suka eloko oyo apprendre biso yo mutu olingaka vie ya pressé kende kosimba kisi po okanga mobali na kisi mobali abanda kopesa mbongo oyebaki un jour kisi wana epola po apesa mpe bato bambongo aboma bato ye moko alobi aoregrete kutu wana succès toyebi te succès nini namoni kutu vidéo moko boye fallait nasalela yango émission mais je n'ai pas encore eu le temps tellement naza busy donc il faut nabima le temps me fait défaut mais je n'ai pas le choix ndenge nasalaka vidéo moko avant nabima tellement nalalaka babone nanga na informaka bango à chaque fois moi nini news ezali na partage yango na babone na ngai namona vidéo wana na TikTok nganga moko epa pasteur Walesa azoloba napesa tiktokese moko kisi napesa ye akoma na succès lelo azo voyager azotamona mituka cher azozana bambongo ngande na sokola oui bazali ebele na ba réseaux sociaux na tozomona bango lelo bazongenga mais akenda basokola ye epa ya nganga moko po azwa succès wana oui lelo ngengi lelo zwi succès ozwi mbongo lobi o regretter pourquoi ozwa succès po ya banganga esuka aka mabe yango na vie molo malembe omoni biso biso toke malembe to problème na mutu te bitulu pole o baswahili balobaka pole malembe bongo nga naloba nga na binga ta deux personnes batalinga c'est important je me sens à l'aise avec ce que je fais avec ce que je dis nga na welela te succès te dans ça les loko c'est important na gagner communauté nanga na bato balinganga na makambo na zoloba na créer monde na ngai non ça te na ça n'importe quoi pour avoir du succès moi j'ai besoin du succès muto apesa yango eza nzambe nga na oluka succès te succès faut lukange localiser nga nga succès yango ne faut localiser nga parce que na mwana nzambe je m'impose yo succès yo ne faut ya olukanga il faut localiser nga c'est toi qui vas me localiser le succès mbongo il faut localiser nga makambo nga na oluka yango ne faut ya olukanga po nga na mwana nzambe je suis l'enfant de Dieu na mwana ne succès za muta musana nanga mbongo ya muta musana nanga yana il faut lukanga sikoso yo soko boko kulukango o luka succès o ça n'importe quoi ka pose wango yango moni ba se retrouver a kokate akesimba kisi azo kokate akesa n'importe quoi po azwa ka ke loko apparaître yango au-delà de tout mes amours les abonnés de Bibiche Momo officiel kozaka na invité
Eh, et là, on a tout long, tout ça, nous sommes des humains, comme on est là, on s'est pile. Eh, ngabe fona ça la carabou. Ça là qui est fort, hein. O ça que logo za yo moko. Ko ça logo te po bon va sali. Ça les logo créer chemin na yo. Attends, ça différence, cela ne veut dire pas que non, osa wrong. Tu n'es pas wrong. Si osa différent na batum susu, cela ne veut dire pas que osa wrong. Osa dérouter, non. Créer chemin na yo. Convier batute, bana mitoka, bana bambongo, bana nyonso, ya bango. Ya yote. Te ya yote. Koka mutema pasi te po eza ya yote. Pour ça que mutema pasi orozwango te, c'est plan nesengo baninga, c'est plan nango. Mais convier raté. Tant na yo pe kokoka. Yango zo mona bat baso kokate ake simba kisi ba sokolo ye pas zo succès. Ye pas zo mbongo, ye pas zo poste, ye ba so conséquences nango ezali. Eh, contente-toi de ce que tu as. Moi, je me contente de ce que j'ai. Eh, ngasa bongo. Yaka na ba million na yo, yaka otambola soki na avion, soki ndenge nini, ya yo. Non, c'est pela nango na moni muto anza ba pambolier. Mais naza mutu mo lo envieuse, complexé, on a lenga. Eh, moi je suis pas comme ça. Te non lenga te ya yo. Oza nango ya yo, wa kitoko ya yo, wa na mbongo ya yo. Oza na bomengo soki o somba mapata ya yo. So on vivre bongo, oza na problème na mututi. Okoza complexé ne lo kwa mututi. Envie complexe, motema duku duku, netinda ka bato basala mamba osala. S'il vous plaît, mes abonnés, nalinga bino ya trop. Contente-toi de ce que tu as. Bats-toi pour ce que tu veux avoir dans la vie. So obi ke nona bunda, nde nazaboye avant année ici là na posa na sa likambo. Bats-toi. On a possibilité pour ça lango. Te année prochaine, il faut na sombe logo, il faut na salango. Si tu te bats avec Dieu, au salango. Mais convier te poya salinga pe na salate. Bonne malandangulo boy. Merci, je suis pratiquement à la fin, je vous aime bien. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. J'espère que tu sais faire comprendre Nabino Bamoré et Bibiche Mbombo officiel. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.